Ah, Kinshasa. Soki Mike la Duchesse Anse le Zolo. Anse le Zolo, Mike la Duchesse, naba comédien Kinshasa, makamuni ne lekaka. Tali kamuswa munene ekwei. Jimmy Mwana Lemba, loba makamboyo, oye loba mi, teo kangona no muke. Balobi o Anse le Zolo, alobi na ba comédien, botika kolanda landa ba musicien, bino kaka kolanda landa, botoni saka cité du fleuve, pona kolanda. Po mikolo yo, bautai kolanda, héritier, ndenge toyokeli Anse le Zolo mutalobi bongo. Jimmy Mwana Lemba, loba na biso, bongo ngana loba, tosolola na bino. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Par la relation na héritier Watanabe, makabu bango mibale basolo la ba etali bango mibale o nga jini alemba to solo etali biso mibale ya modi o brifi o mututel asolo na héritier Watanabe etali bango mibale. D'accord. Alors Néné. Déjà Kozala na hôtel du fleuve, c'était sur rendez-vous. OK. Artiste à hôtel concert. Après concert, il fallait mon abatunae, nous soit remercier Bango. C'est normal. Tout à fait. Mon abatunae a remercié Bango. Ce qui me on s'en relève bon ngana okamo parce que mutu azana relation na héritier Watanabe. OK. Kokumba batu de lokola batu ba ko sala boy batu ba ke boy non. Il faut quand même to apaiser nini oyo to ko bimisela baninga ba collègue bandeko. Et ça là qui to côté. D'accord. Tant que vous bimisa bongo po yo bimandenge ni. Yo za danger. Fiyo mo santo yo za ndenge mususu. Non. Yo so tout aux ndenge moko. D'accord. Parce que yo sala na artiste wana. Yo so to ebiti. Alors, kolukate o etali baninga boye. Na motalaka. O bazo telinga nezo sopa. Non. OK. Quand on a rendez-vous, est-ce que tu vas landi bilanda landa kaka? OK. Non. C'était sur rendez-vous. D'accord. Artiste qui a besoin de comédien. OK. Remercier Bango comme Bazara qui va soutenir un concert on a il y a Stade du Martyr. OK. Moi je pense que c'était ça. Pour la Cardozo. Anse le Zolo avant na poto. Po Anse le Zolo ayeba makambo eleka na Congo soki azalaki wana to bato bakendaki kuna bango mutu balobi na ye. Alors Anse le Zolo, président Anse le Zolo, tango bakoloba na ye ke tozolanda wata tozomwa quelque chose akotuna olanda ye akoloba wi toza mwa ebele tozolanda ye théâtre kufa nango tika tolanda. Donc président Anse akoloba oyo ya moni pe ntango akoloba ngo na cadre mabe te parce que ayebi ke bacomédien même na Kinshasa eza na batio oyo bokokozwa po epia bino pe respect obeti batolo na respect tout eza te ke bacomédien bolandi bokoma kolanda bamusicien ngulu pape. Donc Anse alobi na modèle bongo ekokozala pe batu ya wata bango mo bayebisaki Anse presse babenga presse président ayeko pema na cité du fleuve mais tala bazolanda ye ti awa. Donc eza bongo soki sikoyo balandaki te bazalaki invité
babengisaki bango par rendez-vous eza pe mabe te baza na comédien mosusu akuta kokufa awa awilo wata pe atindaki mwa quelque chose donc na bacomédien wana na wata basololaka mpe ndenge olobi bazalaki na nsima na ye na makambo etali kopesa biloko olia esali yo ndenge nini na motema komona ya koko na etaboye non esalinga mpasi parce que akoka parmi bato basepelisa biso ti lelo basepelisa biso et surtout que asalaka aza moko ya bato basalaka na coulisse na émission monene ya musique promotion na ye na concert yaki na stade de Martyrs mais soki Anse Luzolo alobi bongo eza na cadre moko comédien fo zwaka mpe valeur mpo bokóma na valeur mosusu na mokolo lelo boza mpe na barelation mpe mosala na bino efutaka na bomodele nango yango bosalaka donc Anse eza kaka alingi bozala na mwa dignité musicien mpe ayaka mpa na bino comédien neti sai aza wana bamusicien mosusu mpe bakokende mpa na ye bakokende lelela ye mpe to bakokende kopesa bakana na bango donc ezotia de ti a ti ezotia même niveau mpo sai okotia na baniveau ya bamusicien nini okotia kaka na niveau bawata bafere ah oui sikoyo ntango président Anse Luzolo azoloba bongo ayebi ke bokokoka Caleb aza wana bokotia na niveau nini bacomédien bazali moko na ya basi resite ezali bokoko resir bokokendeke ngulupa te bolandaka musicien po akabaka po bokende ebele pa ya wata fo ezala kaka mpo na matanga boza na matanga oyo awilo po awilo mpe akendaki ye mpe azalaki atiaki pwa mpo na concert ya wata yango mpe likambo eyelaki ye donc comme tel wata te moto asalaki likambo wana mais likambo eyelaki mpo ya normal accident yaka kaka na makambo presque ebele mais Anse Luzolo alobi mabe moko wana te alingi bozwaka valeur na bino na maboko Anse avandaka na potwa azali comédien aza humoriste azali metteur en scène donc ayebi makambo déjà ebele et puis awa na poto azokontinue kotala bahumour ya bapays nyonso ya monde azomona bahumoriste nyonso azomona valeur na considération ya baacteur comédien azomona donc ntango azoloba na bino na Kinshasa azoloba na bino na vision ya Kinshasa kaka te ayebi capacité na bino ayebi potentiel na bino puissance boza nango po ye moko azala na bino kuna asala amoni ke botravaillaka dire botravaillaka fort bozo mérité bovivre na mosala na bino far now, this one that you are this quiet, what happened? I never knock since 2 months now. Ah! You mean you never knock since 2 months? I swear to God. Ah, bro. See my babe now. Knock her. Jesus. You say waiting? Yes. Baby, follow him to the bedroom, okay? Knock him. Mais bozo mérité te bokendeke lokola basoso babwaki leso. Donc Anse na maiki la duchesse bayaka neti kopia bino parti ya cour o bango bazozwa na makambo bazomona de plus en plus na poto pe na monde entier.
Po soko za na poto o bandomo na monde entier na facilité ke soko za na Congo. To na mboka mususu ya tiers monde. Yangwana Hans Lozolo mabe moko eza wana te soka lobili kam. Ata eshoke bino me fo bo vandaka bo kanisa. Hans Lozolo ayebi. Ba musicien mususu babengisaka par invitation. Ayebi. Mais Hans Lozolo ayebi kokende mbalebele pa ba musicien ezali sans invitation. Eza matolo. Ayebi yango. Avanda kuna azala na bino pa kendeke Kinshasa ngo. Ye moko pa betaka matolo. Mais ya betaka siko na soin na bana poto. Ou bien matol eye pa na ye sima ya betyango. O comprendre? Mais oya bino apekisi te. Mais boko kendeke ngulu pate. Azo lakisa bino bo garde bandi na bino. Boko resir sans que bo betaka batolo. Surtout ba comédien na ba musicien bozaka ka niveau moko. Bozaka ka modèle moko. Batu baleki baninga bazate. Eloko Hans Lozolo zo la ksengwana. Eza na ba musicien baleki ba comédien, eza pe na ba comédien baleki ba musicien na vie, na mbongo, na mayele, na makambo ebele. Alors Hans Lozolo mabe asali wana nga na monite. Timi mwana lemba na kanisa toyokani. Bana lemba mingi bwali ba comédien no. Yebisa be modero azongo na ndenga mabete. Azongo na ndenga mabete. Bakisela ipe dibu la fufu. Ataza na mbongo te ngate muna ofuta. Hans Lozolo ya ofuta. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.